Monsieur Matata, au lobby olongwe na maponami au mitie na sima ya Moïse Katumbi eza bongo pe pona nini? Bon, ezali vérité na salaki yango parce que ndenge oyebi ba opposant toza ebele sikoyo ba étude oyo esalami elakisi ke po opposition egagné opposition il faut esa rassembler ebimisa candidat moko. Na voyage oyo tosalaki na Afrique du Sud, ba expert na biso mpo nga nakendaki te, ba chef ya parti bakendaki te, ezali kaka ba expert oyo totindaki. Ba débat oyo esalamaki kote kuna elakisi ke bon candidat Moïse Katumbi a se présenté na position oyo eye na liboso et akoki kozala candidat mpona kosoutenir mpona korepresente candidature ya opposition. Yango wana ngai en tant que un leader qui fonctionne selon les règles objectives na pesaki soutien na ngai de manière formelle na président Moïse Katumbi oyo azali mokambi ya parti Ensemble pour la République. Ba candidat baza 26 toloba 25 et puis président ya kala aza moko Tshisekedi bokanisi ke o bosali ekozala makoki ya kobongola makambo to pe ya kolonga ndenge bokanisi liboso ya mokonzi ya kala bino boza ebele bopalanganisani. Mais oyebi yo moko tozali 26 mais na ba candidat nyonso wana baoyo baza korepresente la vraie opposition bazali muke yango wana omonaki structure oyo ya Afrique du Sud erebengaki baparti mpo bapona candidat moko akoki korepresente opposition babengaki 26 parti te ou 25 parti te babengaki kaka 5 parti biso mpe tozalaki na kati ya 5 parti wana yango wana tolobaki na 5 wana tobimisa mutu moko e na ndenge emonanaki na bacalcule oyo esalamaki Monsieur Moïse Katumbi akozala candidat ya opposition mpona korepresente biso nyonso. Bozalaki 5 lokolo lobi mitano na parti na bino na Afrique du Sud kasi ce totali tolandi tomoni lokola bon basusu bazoke na bino te yo lobi yango déjà moko kaka kasi tomoni Martin Fayulu azo continuer kosala campagne na ye na ndenge na ye pe toyokaki lobi docteur Denis Mukwege kolobake boyokani penza na mte bokende kuna po boyokana po kutia mayele sika moko na tina ya koluka kokende ndenge ni bosala politique pour okende na politique wana na maponami mais nanu boponi eloko te on dirait que nanu boyokani penza te. Bon ndenge olobi tokendaki kuna tozalaki 5 mais 4 partis politiques esepelaki te ke parti mosusu wana eside ezala na kati yango wana baorganisateur ya rencontre wana na Afrique du Sud bayebisaki parti eside oyo ya ndeko Martin Fayulu ezala na pembeni donc batravaux nyonso esalamaki bato ya eside bazalaki na kati te conclusion mpe oyo esalamaki rapport final bato ya eside bazalaki mpe na kati na misala oyo esalamaki na participation ya ba 4 parti wana baconclusion nango bien sûr baconclusion yango ezalaki diffusé te mais baorganisateur balobi soki base référé na bamosala na bango en principe Monsieur Moïse Katumbi ye moto akozala représentant ya opposition yango namonaki biso topesaki voix na biso epa na ye po de manière plus ou moins objective en tenant compte na bavariable ebele bamonaki ke bon Monsieur Moïse Katumbi akoki korepresente bloc ya opposition voilà. Kasi na lisikulu na yo ntango ozoloba makambo olobi
bayo baza na pouvoir basi babongisi makambo mpona balonga maponami lokola eza lokola toba na français bajeu eza déjà fait basi bapréparé mpo balonga kasi bino bozokende bokanisi ata botie esika moko sikoyo makasi nde bokokwisa makambo ozoloba wana ke basi babongisi mpo balonga na moyen nyonso. Bon, c'est vrai que ndenge moko na dénonçaki na discours na ngai oyo alobi ke bo bango bazosala tout po baganye mais koganye na ndenge ya malamu te mais na ndenge moko ya fraude ou bien na ndenge ya corruption. Yango wana mpe toyebisi population efongola miso, population ezala ekenge po na mokolo ya vote non seulement peuple a voté, mais aussi peuple a surveillé processus ya comptage ya ba résultat na processus ya consolidation ya ba résultat parce que place mobulu bimaka yango wana soki bo compter ba bulletin bo compter 20 bo enregistrer 30 soki bo compter 30 bo enregistrer 32 bon, donc bref nde place mobulu ekotaka wana yango wana ozomona biso nyonso tolobaki bon tobanda sikoyo kosurveiller ba résultat wana. Voilà un peu la situation. Kasi yo opesi décision na yo annoncer que alima na yo tokozala na nsima ya Moïse Katumbi ntango campagne esi ebandi est ce que boza na retard te bobongisa makambo bokobanda campagne kosala campagne moko bosi bobongisi makambo to moto akokenda nzela na ye boza na retard te campagne esi ebandi. Campagne esi ebandi bon biso nyonso tosi tobandi campagne omoni ngai nazali na chemise na nga déjà chemise na ngai ya campagne déjà ndenge omoni ezali pagne oyo ezali na ba élément ya LGD parti na ngai donc biso mpe toza na campagne eza mutu moko te campagne toza na ba représentation na ba province nyonso toza na ba candidats députés nationaux candidats députés provinciaux mosala esi ebandaki lobby LGD oyebi eza parti moko monene ata eza parti moko ezali jeune mpo tokreaki yango ya une année et demie mais parti yango ndenge oyebi ezali compté parmi les 5 grands partis de l'opposition donc na confirmé yo ke campagne ici ebandi biso nyonso toza kosala campagne et tozali sûr que toko gagner ba poste ebele na députation nationale pe députation provinciale évidemment pour na présidentielle candidat na biso oyo toza ko soutenir Moïse Katumbi tozali rassuré qu'il a gagné. Campagne bandi mais batie entre parenthèses procès oyo ezali na mokongo na yo bon bosala campagne mais yo sikoyo na campagne wana oponi kozala na nsima ya Katumbi yo kanisi te ke kozala na mbano to na impact na makambo koyeba ozongela yango mais na nsima na yango lokola okanisi te kozala na mbano to conséquence mabe na nsima na yango okanisi nini? Non, tomoni makambo ya mabe wana eza te parce que ndenge toyebisi ndenge oyebi yo moko pa procès oyo ezalaki procès judiciaire te ezalaki procès politique eza pe procès politique ndenge oyebi ezali parce que tondimaki tokota na union sacrée te tolingaki to retirer candidature na biso te tala infraction politique oyo tosalaki parce que infraction judiciaire eza te ndenge oyebi détournement ezalaki te bango moko na pouvoir bazo reconnaître que M. Matata a détournaki ata dollar moko te pe mutu oyo azali directeur général ya kala ya entreprise oyo ebandaki kosala na Bukangalonzo alobaki ke mbongo nyonso oyo ye azwaki apesaki ata dollar moko epai ya M. Matata mokolo moko te alobi kutu ye azali koféliciter M. Matata parce que soki 3 Congolais ou 4 ou 5 baza na Congo oyo bako kondima corruption te M. Matata il est parmi ces personnes-là. En principe, soki tozalaki na pays moko sérieux nde déjà babengaki ngai mpo na kopresente ngai ba excuse parce que moto bango na rapport na bango balobi apesaki ngai mbongo moto yango alobi mokutu M. Matata tokutanaki na ye
ceux qui 2 fois ou 3 fois na cérémonie officielle, il y a la signature de contrat, il y a le lancement des travaux. Bon, on appelle ça mbongo ndengenine. Donc, ils allaient procès moko lukuta, procès moko politique, ils allaient procès judiciaire. Nalingi ko rappeler yo que na banda koyoka ba nungu wana. Ngai moko na komaki lettre par inspecteur général des finances na ABCA o enquêté na gestion na ngai pendant 7 ans au BSECO, 2 ans au ministère des Finances et 5 ans comme, à la primature comme Premier ministre. Et naebisa yo ke ti sikoyo esali plus de 2 ans nakomaki mokanda wana ti sikoyo namoni ata incrimination moko te. Donc c'est pour vous dire que gestion na ngai ezalaki kitoko, nga moko mpe naza fier komona ke inspection générale des finances yo mutu okomi mokanda bango mpe moyen bazwa ata piste moko mpo ya kolanda yo eza te. Je crois qu'on doit parfois féliciter ceux qui n'ont pas voulu toucher au compte du trésor. Matondo Mingi. Merci beaucoup, monsieur Matata Pogno, pour votre disponibilité. La campagne a commencé, on reviendra, on aura beaucoup d'autres choses à parler là-dessus. Merci beaucoup.